Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko osili kotiela biso nayebi ete ba auditeur na biso batondi na kati na esengo na kati na loyembo oyo pe nayebi ete bato mingi oyo basili koyoka yango ebele pe basili koningana po ete ezali loyembo moko kitoko ata ngai moko pe nasepeli mingi na loyembo yango. Bandeko Congolais kaka ndenge tozali kokontinue na kati na émission na biso tozalaki koloba ete ndenge biso tozali koboma ba producteur na biso congolais pardon tozali koboma ba artiste na biso congolais pona ba makambo oyo etali ba piraterie. Yango na omoni ete ba artiste na biso bazali kozwa ba droit na bango te po ete piraterie eleki mingi. Bandeko babolingo tokoyebisa bino mwa lisolo moko pe na kati na lisolo wana na banzi ete mingi basi bayebi eloko nini oyo ngai mama Rosalie na koloba na moma oyo. Bandeko babolingo mbala ya liboso na vi na ngai namona ete moto amoni ete asi asali mbeba amoni ete danger ya mbeba wana ndenge ekoki kobetela ye retour mbala moko moto akei kolokota mwa tata moko boye aye avandisi ye liboso ya kamera akomi koyebisa na bato wana kosala bambangisa bomeka kofunda bomoni monsieur oyo ye azali moto moko avocat moko nano aperda procès te baprocès nyonso asalaka aganyaka yango kaka. Bandeko ngai namona bato basi bazwa bavoka na mamakambo me mbala ya liboso namona congolais alingi akwela mbeba congolais akei kolokota avoka mpe akomi koloba ete oyo akomeka ekozala sombo po ete tata oyo ndenge moza komona ye nano aperda procès te. Kokamwa bandeko eske na mokili oyo yo si omona moto balingi bakende kofunda ye na tribunal mpona likambo oyo basi batimbeli ete asali mbeba moto wana mpona kolela bato oyo balingi bakende kofunda ye avance mbala moko moto wana aye kopresente avocat liboso ya avocat wana azali kopresente oyo kombo na ye monsieur boye me tozali koyebisa ye na moto olingi kokende koporte plainte keba po ete papa oyo ndenge ozomona ye azali avocat moko ya makasi nano aperda procès te. Kokamwa congolais misu makasi ndoki te. Bandeko oyebi biso bakongolais eloko eza koboma biso po ete ya solo mpenza tolingani te. Bandeko biso nyonso tu tozalaki komona ndenge makelelo ebandaki kosalama oyo bato bazali koloba ozando ba DVD ebandaki kotekama. Bandeko ata biso moko mpe bato ya radio Zumel bili tobandaki kokamwa tozali koloba kaka radio wana nde bato ya presse wana nde bango nde kaka moto baganyaka bamarché ya ba DVD. Donc bakongolais ezala ta bamusicien bato ya théâtre donc bamoni bato bakongolais mosusu to bakoki kolivre bango ba DVD mpo bateka bango bazali kaka kopesa kaka na bato ya radio songolo. Bandeko biso moko mpe tozalaki kokamwa okomona kaka ntongo soki esetani boye okomona esike ye zando bandeko ezalaki kokamwisa okomona biso moko tolobi vraiment bato oyo mpe baza koteka ba DVD ebele epuis ba DVD yango bazali koteka yango na moins cher boye ebongo ndenge bazali koteka yango na moins cher
baartiste na biso wana bapesaka bango combien bandeko nzoka nde ntango biso tobandaki kokanisa bamakambo wana nyonso nzoka nde bakongole mosusu balalaki pongi te babandaki kojimele bango kokamwa bandeko nzoka nde na butu soki bato balali bango kuna musala ya makasi yango nde ezalaki kaka soki ntongo etandioka kaka zando ya sike ye tolobi yango avion nini yango ya Congo eyaka kaka mikolo nyonso tu na ba DVD na ba nouveauté ya sika nzoka laboratoire munene oyo bazalaki na yango ebandaki kosala bandeko nzoka mpe bakongole deux fois te ntango bango bazokosala makambo ya boye na Belgique bato ya Paris mpe balaleli bango coussin na Paris baza kotala bango kaka na mosika ntango bato ya Paris balingi batelema bandeko esali bango kobanga balobi nini bakende kofunda biso bake kozwa père moko boye père yango ndenge aye wana avocat yango ntango aye bandeko abandi nanu na bambangisa ngai maître boye ono makambo bino bolingi bosala bomeka yango te boye père yango aye na bambangisa epi bakumisi avocat ngo aza makasi nana perda procès te banini mais nzonga nde père ayaki na babule na ye bandeko tango journaliste aza koloba ete bomeka te po ete avocat azali moto makasi nana perda procès te banini wana kutu avocat wana ezolobela ye eloko te père azalaki na babule na ye na mutu bandeko tango kaka père amoni te minute ezokende père alobi nini neye kozonga mpiaka bamonaka père abimisi liboke moko pembeni na ye abandi kobimisa basede ya kala na ba DVD kokamwa père akomi kolakisa oyo nazalaki producteur ale mbala moko père abandi kosala bavante na ye kokamwa bandeko avocat oyo balobi ete nano aperda procès te mais avocat tali boye alobi avocat alobi na sa motema te journaliste tikela ngai ba fleur wana oza kojetele ngai nalingi nazonga mpiaka te ye moko abimisi liboke na ye na pembeni na bandi kolakisa oy ye nde moto aprodisaki kofi bamakambo ebele ye nde moto aprodisaki bazaiko banini biso tokanisaki aza kopresente yango po ete atalisa expérience na ye asali mpona bamusicien na biso non na suka na yango nzoka nde père mpe alingi akota na ye na makambo ya kotekisa ba DVD avocat sopi bule me eloko tozali kokamwa bandeko babolingo parce que soki ye avocat yango ayebi ete bato oyo ye azali kosalisa to bato oyo alingi asambela po ete bakoseli bango makambo me omoni tenge avocat sopi buli ye mpe alakisi ete ye mpe azali kaka moto ya boite parce que ntango aye na basysteme mpo ye ayaki ete na ndenge ete balakisa na bato baloba ete tala avocat na biso oyo akomeka kokende kofunda avocat na biso yeyo me avocat na suka akomi na ye vander kokamwa ndeko tala soko ozali na problème na moninga na yo congolais luka bosilisa yango bosolola na malembe me bambangisa oyo akoya koloba ete yo soko omeki okei kofunda omoni avocat oyo nana perda procès te wana nde ezali bambangisa